Retour ya Luna Miezi et Pesi Makambo. Tomona ki Luna Miezi a utaki kukende Paris, en tout cas, a umelaki na Paris, et puis Luna Miezi na minute oyo aza na Congo. Alors, eloko nini eza ko se passe entre Luna Miezi na Ronel Kosi, Kosi ya ba Ronel. Kara bino moko bandeko na ngande bomoni ba photo na tieli bino, eza ba photo oyo to sali yango teke o to inventer yango, eza teke o to triquer yango, kaka nde bozomo na photo yango wana ya Ronel Kosi na Luna Miezi, mwa bakalin kaka ndenge ezalaka. Alors eloko nini ezoleka na parcours ya Ronel Kosi na Luna Miezi. Eza na batebele o toyebaki relation ya Luna Miezi na Ronel Kosi, après quelque temps to monaki na ni Luna yaki alobaki wesengelaki aloba, Ronel pa lobaki oyo esengelaki aloba. Alors mikolo uti koleka tukome komona Luna Miezi ming na glace du zolo. Na minute o Luna Miezi na glace du zolo, tozomona bango lisusu te. Depuis Luna Miezi azongi kin tozomona ekaka na Ronel Kosi. Alors eloko nini o ezoleka lelo toyeba yango awashi Irsil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso o basutenaka Irsil Botelwa TV, mbote na bandeko nyonso vraiment oyo batiaka notification pona kokota pe kolanda Irsil Botelwa TV. En tout cas, merci na musa malamu o bozo la biso, merci na volonté surtout, eza vraiment facilité na mutu vraiment akota kaka kotia landi histoire pas tie j'aime à commenter, eza vraiment facilité. Alors merci bandeko na ngai o nyonso soutenaka chaîne na biso ekende liboso na nzela ya ba appel, na nzela ya ko s'abonner, na nzela ya ba j'aime, na nzela ya ba conseil, na nzela surtout ya ba partage. En tout cas, merci nzamba lola azana bino pinzamba lola a continuer ko pambola bino en tout cas na musala malamu o bozo sala pona chaîne na biso. Bozala ki ebele o bokomela kinga, bozala ki ebele o botuna ki à propos ya Luna Miezi. Et sali mikolo ebele penza ba moi o tozo kota Luna Miezi na chaîne na biso te. Alors batebele batuna ki Irsil zola biso ba image ya Luna Miezi, zola biso ba image ya Luna Miezi ndenge nini eske na poto esi azongi to azongi te. Alors Luna Miezi esi azongi na minute oyo aza na kin aza na Ronel. Alors tozo yeba eloko nini oyo ezo se passer entre Luna Miezi na Ronel. Alors bandeko na nga soza mbala ya liboso okoti na chaîne na biso, ceux qui eza vraiment mbala no liboso okoti na Irsil Botelwa TV. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Nzamba lola a ozangate ko bate la pe ko pambola. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala vraiment malamu mingi. Na lingina pesa merci mingi na Linda Bukulu, Linda Bukulu depuis Sénégal esika oza. Merci na o ma chérie, en tout cas merci na musa malamu o salaka na Irsil Botelwa TV, ozaka toujours wana pona ko commenter, ozaka toujours wana pona ko soutenir biso. En tout cas merci mingi nzamba lola a pambola yo. Et puis merci na princesse Allegria, ye vraiment zaka toujours wana ko commenter, azaka wana ko aimer pe ko partager, nzamba lola a pambola yo esika ozali. Sonia officielle mwana poto ya tongo, ba merci na yo esika ozali, nzambe vraiment a pambola yo. Benedict Songa, Songa ya ba Benedict vraiment merci mingi ma chérie esika ozali. Et pourquoi pas totanga pe kombo ya mama na biso Rose Malela, Rose Malela mwasi ya papa Lucien Malela, couple moko bien, couple moko tokos. En tout cas merci na musala kitoko o bozo sala, merci na nde bozo soutenir chaîne na biso e kende liboso. Wana soki totali pembeni tomoni mama rythme konza ba mama oya kangi Cape Town mobimba na Wembek na shopa ba congolais. Donc merci beaucoup na musala oyo bozo sala pona ko soutenir chaîne na biso e kende liboso. Alors merci mingi na ba mama nyos ya Londres, ba mama ya Paris, ba mama ya Londres, ba mama nyos ya France. Merci na bino ba obolingara Irsil Botelwa TV, ngayo mwana na bino, ngayo leki na bino, ngayo tata mwasi ya bana, mama leki ya bana na ye liboso na bino pona kopesa bino merci mingi, surtout ba oba komelaka biso, ba oba bengaka biso, ba oba pesaka biso ba conseil. En tout cas nzamba lola a continuer ko batela bino.
toye na likambo ya Ronel na Luna Miezi. En tout cas, parcours ya Luna Miezi na Ronel ebandi nango lelo te lisolo ya Luna Miezi na Ronel ebanda kala. Ebanda vraiment kala ya bakala penza makasi. Alors Luna Miezi abandaka liboso, Luna Miezi azalaka vraiment ami intime ya Baby Donja. So na kozonga ko bandelela bino mwa lisolo ngo mwa histoire ngo pona ba o ba ebite. Luna Miezi azalaka pire ma copine ya Baby Donja. Bazalaka vraiment ba camarade et Baby banda kolinga Luna par rapport ya kombo ya Luna. Luna kombo na ezalaka Rebecca Miezi. Donc abanda kolinga Rebecca mingi po kombo na mama na epe kombo na Rebecca. Nde esika Baby na Luna basalaka ki camarade na bango. Alors eloko eyako panza ki camarade ya Baby na Luna ezalaka love story. Ezalaka love story o Baby abanda kosala na Grace Luzolo. Yango nde epanzaka relation ya Baby na Luna. Tomonaka ngo kututi na love story na bango elekaka nde Baby na Luna bapanzanaka ezalaka bongo. Alors ezalaka ke Luna abandaka ndenge zakaka komitike pa Grace alinga e bablomo ya bongo. Yango nde epanza bango te bibision so affaire ki bombanda. Mwasi moko te alingaka azala mbanda na muninga, donc basi balingaka affaire ki bombanda te. Yango nde loko oyo ekabolaka Luna Miezi na Nathalie Baby Donja. Alors Luna Miezi avandaka na ye tango atikalaka ye moko tango Grace patikaka ye po ezaka na moma moko vraiment Grace Luzolo abandonaka pe Luna. Grace Luzolo a abandonaka Luna, voire même Luna Miezi a commentaka photo morobo ya Grace Luzolo na Baby. Et puis Grace Luzolo yaka a répondaka Luna o esengelaka répondre ye. Après banda wana Luna Miezi atikala suko commenter ba photo na bango te, atikara bango pe na ndenge na bango ye pa vandaka na ye na ndenge na ye. Alors tangu toye koyoka ba vérité o ebimaki pona love story. Toye koyoka ba vérité o ebimaki, ba vérité ne bimaka comment? Ba vérité ne yako bima tango Grace Luzolo na Baby Donja ba bebanaki. Tango Grace na Baby ba bebani moyeba continuer sur love story. Ezaki te o koto azolo bisa muninga te, o koto pa azolo bisa muninga te. Après quelque temps toye ki koyoka ba vérité oyo esengelaki ebima. Ba vérité o ezaki caché o ba bombaki o ba sengelaki ba bimisa ebimaki. Alors tango ba vérité bimaki toyaki komona biso to remarkaki ke Luna Miezi azongaki beaucoup plus na makolo ya Grace Luzolo. Azongaki beaucoup plus na relation epa ya Grace Luzolo. Et puis na ndenge Luna azalelaka tanga azongaki penza na relation na ye epa ya Grace Luzolo, tout le monde na internet toyebaki yango. Soki toyebaki yango na internet, toyebaki yango Grace ya Baby te, toyebaki yango Grace ya ye moko Luna. Po Luna bande ko commenter, ko tsama ba photo ye na Grace Luzolo ko publier, ko komamo ba maloba moko boye, oh vraiment ya ba jeton. Aozopeya maloba mobo akomi maloba mo likolo wana maloba ezolakisa ke azobwakela Baby jeton ya ezaki bongo, mais totalaki yango biso nyonso tobandaki ko observer bango, tobandaki ko tala bango kaka nde babandaki ko kendela. Et ya kokoma ku voir même tina ba sortie au mona soki Grace abimi ba obima na Luna, au mona Grace bobima na Luna bwe ba filmer mingi Luna ako filmer, tobandaki ko mona ba partout o bango batambolaki. En tout cas to mona ki parcours wana nde bandaki koleka, to mona ki ya ba beach nyonso o bakendaki to bandaki ko mona yango na TikTok ya Luna Miezi. Alors ndeko nanga soka ntina zokosa yo kende na TikTok ya Luna Miezi o mona ba bloko na oyebisa yo, o mona ba video nyonso ya parcours ya Luna Miezi na Grace Luzolo tango Grace Luzolo ase retiraki epa ya Nathalie Baby Donja. Bande konanga après wana to vandaki totali en internet pe ke zongi bato pe bafinga kabaye bafingi pe Luna, bato balobara pe baye balui pe na Luna. Pourquoi bato bafinga ke Luna? Parce que tango Grace Luzolo azalaki na Baby Donja, Luna apusanaki pembeni ya Grace Luzolo te. Mais tango Grace Luzolo na Baby Donja ba bebanaki, en ce moment là to bandaki to komaki komona sko Luna apusanaki nde makasi na Grace Luzolo po d'après ce pesaki d'après ya bulaki ayo ki sa Baby mutema passe. En tout cas wana ngana yo to yebite to monaki kaka o ebandaki koleka. Et après, tu as dit que Luna Miezi, Grace Luzolo a poster Luna Miezi a kende Paris.
apostaki Luna Miez ake Paris nga pe na Olanda yo kala te ka bablo mwa bongo toyaki pe ko remarquer na ba anniversaire ya Luna omona grâce au tsaba maloba moko boy maloba o azaka ko tia soki anniversaire a baby maloba o banda ko koma liboso directement et qui ko changer et koma ki soka tie Luna anniversaire na ye au koma bablo mo belé akomi atie. Après toyaki komona ka boye e katanaki nango Luna pe na poto avandaki aumelaki penza na poto banungu bimaki ebele ke Luna na poto akendaki pa mobali ke Luna kendaki pa mobali o akotaki libala o boye en tout cas wana ye ka mta yebi soki akotaki libala yenda yebi e soki pe mobali abengisaki yenda yebi poto yokaki na internet banungu bimaki ke Luna abanda ko bima na mobali ya batu soki papa moko bwazana bana na ye batu balobaki o esengelaki baloba mobala bata libala mobala bata marié kaka oto yokaki moi peut te confirmer ngo exact na ebisaka bino toujours ngana yaka confirmer makambo ona moni ona ebike na ba preuve nango mais makambo na ba preuve nango te la lingara mingi te ko ya ko confirmer ngo po ezalaka bien te to confirmer mingi surtout likambo to yebi na biso na ebike na yebi na ngango ata na confirmer na ngango esana ngo lokote po na yebi na ngango mobimba so ba oto yebaka te koya ko confirmer ngo en tout cas ezalaka bien te za péché ya eza péché za ko seli bat makambo wana penza to sala kango te selo banungu nde toyokaki kaka akendaki avandaki na hotel kovana na hotel bisons to monaki après quelque temps ayaki ko déménager na hotel achangeaki hotel selon biso mais selo bato ba na poto balobi ke akendaki soki na foyer soki pe ndeni bablo mwa bongo nde balobaki mais selo nga na monaki achangeaki hotel. Bandeko nanga tang Luna pazaki na ye na poto grâce buzolo pe ayaki ko kende na ye na Nigeria ko sala ba film na ye na Gomez. Alors ndenge zaki wana grâce bande pe ko poster sur Luna te Luna pa bandeki ko poster lisusu grâce buzolo te. Alors bate bele balobaki ke Luna ndenga ke ya kozonga te Luna na poto ko bwa kangunda Luna na poto ko kima Luna na poto bwebwe. Batu musu babaki ke azozela bwa kangunda soka zungunda na ye après aye na ekini ayebike ana mukanda poto batu musepe balobaki pe te poto ezaka bongo te soka bwaki ngunda ba makambo ebele o eloba maki wana sikoyo problème nini oto yeli liboso na bino eza problème ya Ronel na Luna Miez sibitima kaka boye tangu Luna Miez ye d'abord Luna Miez tanga zalaki avant voyage tanga bakomaki penda ba mwa bakomaki coller serré na nya grâce luzolo to mona déjà Luna Miez na Ronel Kosi babanda de koyoka na lisute babanda déjà koyoka na lisute surtout Ronel Kosi vraiment makambo yaka okomela ye na compte na ye pour autant so ba problème na compte na ye batu ba trikaka ye ba salaka compte na ye batu ba fonda soki ba pirataka compte na ye ali batu ba koma ko sengela ngombongo na ba compte na ye batu a jarmo ya bongo donc après ba photo o yaki ko bima ke o Ronel abali ke o Ronel ibwe ba photo meke bimaka izaka tournage ya dinana ezaka tournage mama ya biso dinana nde ba photo ane bimaki ke o te Ronel abalaki te ezaki nango libala te toye koyoka yango toye koyeba yango ke ezalaki libala te. Alors tango kaka eloko wana tournage wana elekaki après quelque temps tomonaki ke Ronel Kosi akomaka menacé na internet to bado moni suna ba théâtre bande ko lekate akomaki menacé na internet makasi bato bande ko menacé ye et comment ikuti na niveau bato bando tindela kaye ba message blomo ya bongo blomo ezaki vraiment terrible bande konanga ba bloqué komelaki Ronel Kosi et kala mingi te atucho mona ye na théâtre Belleville na tournage ya Belleville Kandi tout le monde qui est vraiment na tournage à Belleville quand mais et ça li pena moi mikoli belé Ronel Kosi abandé ko jouer le sous théâtre té après
akota ki na epe mai to ebi Ronel abujara mingi soki pena ba kuta na Luna mo ba publication mo akoti pe boya mo ba problème mo ba jou a vibra mingi. Mais en tout cas Ronel ali moi qui na epe na circulation to bande pe komona ete bandeko si bitimaka bo to vandi to lali to lamuki to yo mona to yo kuya na ba photo bo moni ezaka screenshot na zwe libino eza video mobimba eza vraiment vidéo ya nani ya Luna Miezi na Ronel Kosi quand monde bazo se préparer bongo ba s'embrassane eza vidéo oyo Luna Miezi atie yango na compte na ye et puis tant Luna Miezi atie yango na compte na ye Ronel Kosi azi yango a partager yango directement na Facebook. Alors eza na bate belé balobi ke Ronel Kosi na Luna Miezi bazongana baboyana kana bango te bazalaka mwasi na mobali kutu babimaka bablomo ya bongo eza pe na bate belé balobi ke Ronel na Luna Miezi babimaka te mais Ronel na Luna Miezi balingi basala lisusu base poto mona ki Luna Miezi tanga komaki na poto alingi kolobela sila alobaki moi likambo boye pona sila alors likambo wana vraiment eningisaki batebele toyokaki yango batebele to salaki be émission concernant likambo Luna Miezi alobaki pona sila eningisaki penza eningisaki peza do mabele mele mai eningisa makasi et puis tozaki ebele otoyokaki yango tozaki ebele lobaki à propos likambo wana mais tant ka likambo pe koti na pe sili na ekota ki pe mai pour esila na petit lelo tolobela ngo pe lisute sko sero batu mususu balobi kete comme likamba ya sila bisalu esila ki Luna azolinga abimisa sur Ronel azonga lisu na page mo pas zonga lisu na page bazonga lisu na succès yanga no moni ba créer loko baloba ke ote ba pesa na ba bise bazoko s'embrassane ba blo moi bon mais batu mususu balobi ke Luna Miezi na Ronel Kosi bazaka vraiment moi sta mobile ya solo. Alors bande nga nasali analyse nanga elobaka nango Étoiline Ines TV nga nasali analyse nanga bino pe bosala analyse na bino donc tout le monde na ba commentaire est-ce que ezaya solo Luna Miezi na Ronel Kosi babimaka kaka to baboya na ndenge toyokaka ke Luna Miezi na Ronel Kosi bazaka monstre mobile mais esimbaki te to baboya na iya solo batu ba traitara Luna to traitara nakolo batu te pona ko na lomi longola te na mitia na kati to traitara Luna fille moko boye orgueilleuse fille moko boye mobulu par rapport ya ndenga zalelaka alingi mamba minene millionnaire ce qui ba blomo abongo ndenge to traitara Luna mais Luna le kaka na teva lobaka ke ndenge to traitara ye azalaka na ye bongo te mais ezaleli na biso parents ya bato baloba la parents trompe mais ezana ba parents ebele elaksa ndenge muto azaleli tomona Luna akangama mingi na ba garçon balataka bien ba garçon ba ebele na théâtre pourquoi Luna akangama ka mingi na ba garçon balataka bien wono mona bandi ko snapper wono mona lati pe bien mo ba vidéo ba snap ba bloc mo bon ndeti vidéo au sur eza l'occasion de rien ka bo sans théâtre eloko monter car tout ça la vidéo à TikTok bubando ko sabo s'embrassane car pour bota vidéo à TikTok en tout cas ils appellent buzo ba Pro Max ponanga na bengo buzo ba Pro Max pourquoi na bengo buzo ba Pro Max boza na tournage te ce qui est un tournage là peut-être te comprendre mais ce que bon na tournage te sentiment ya nini kaka bon na bien na tournage te opesa mutu bis bon ndo sala ba vidéo bon bango kwa baluka babezi na bango kana nde na otibisa bino awa nde baluka babezi na bango amoni kete banda na lobela makamba sila bisalu mutu batu baotianga kate banda na lobela boye tika na luka boye wana etala ye to ebite aosala base to eza iya solo yango bomoni ba fille ebele ya théâtre o ba fille ya kala ya théâtre o lolo bakoma ba mama soki bazwaki mabala te penza eza misu eza ba comportement na bango ba comportement bando laksa na TV ba biyema na bango nde babande kolata bande ko mimona eza ba film super ko ba bima babala ba me ba boya na ba ba mimona kite na star bazoki molimo ki star bataki liboso bomoni ba biloko oyo to yako mona témoignage na Nathalie Bidonjo ayaki o témoigner ke mibale bele ba yaka po babala e ce qui mibale bando ko boya obala c'était par rapport à love story
bosomona eza ba témoignage da ba biloko o nga na kamwaka ozana ba parents ozana mama ozana bandeko ceux qui na tournage to comprendre mais na tournage te sibitima ka opelisi caméra poto sa vidéo ya TikTok bobandi ko s'embrasser en tout cas eza vraiment malamu moko te eza penza malamu te eza penza malamu te. Alors Luna Miezi na papa na biso Ronel Kosi na minute oyo toza bango na internet car ande bato lobi ke Ronel Kosi comme azoyokana te Luna lingi atombola su Ronel Kosi ayokana kotombola Ronel Kosi na ba bisou to kotombola Ronel Kosi na ba tournage wana ngai na yo toyebi te tozomona kaka oyo tozomona tozotala kaka na misu ndenge tozotala. Alors eza pasi mingi conseil to pesa Luna ceux qui vraiment eza nango théâtre te bolinga bosana bino ka vidéo mama o se respecter kaka en tout cas ba mamba boye vidéo mu boye mutu moka embrasser yo ceux qui sont dehors à tournage que on a ça la ka vidéo pour na TikTok eza vraiment malamu te. Ils ont vraiment malamu te. Moi c'est ça que le quoi valeur il faut aussi respecter ceux qui les camboyo eza y a théâtre te en tout cas ceux qui na bit mon côté au publicité te ka bo l'occasion de rien ma chérie il faut au réfléchir très bien il faut vraiment au réfléchir très bien donc zong sa réflexion aussi ma banda ko réfléchir pour ta vie et ça ba blo muso ko sala et ça pas ba blo muso ko sala te ba vidéo muso zaka inutile donc otalika bolite on a ko sala ngote c'est ça. Alors merci mingi na bande ko nyonso o balanda ici boté la TV merci na bino wana to yaki vraiment na analyse na biso concernant Luna Miezi na Ronel Kosi vraiment merci mingi nzamba lola a continuer ko pambola pe kobatela bino kando toyebisaka bino ndeko o koti mbala liboso en tout cas kobosana te kotia ba j'aime na vidéo ou aimer vidéo ou partager ou commenter ou liker ou partager et au sala malamu mingi benza en tout cas to sepela makasi comme on a ba partage na bino ba like na bino et au sala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye. Thank you.